Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Salut les fidèles nyonso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la kanona bambote partout place bozwami la kanona binoye yo mwana muluba botama muluba ka sentiment na profiter na pesa mbote na le big boss papa Sibu Mutombo mbote na yo papa et si kozwami pourquoi pas na l'homme à ben ve Jean-Marie Mubenga solution na ville ya Malines wana na Bruxelles wana soki vraiment lingo de fambongo contacter Jean-Marie Mubenga solution na ville ya Malines okozwa vraiment solution rapide na pesi sous mbote na JP Suisse na ville ya Arène bambote na vraiment ebele. Vous avez droit de savoir, bozaka na droit ya koyeba maye mazoleka, ba problème ozana ba famille, kishasa makambu, poto makambu, poto ezakalo la te, kishasa zakali felote vraiment tout mekano nous ba analyse ka nde to mesana osala bino lelo na zanga moko na plateau, na sala bino na nous analyse oyo bande ko balandi. Moi si o baboti déjà na mobali, bakabwani. Moi si wana akei abali mobali na ye mususu est-ce que azana droit na ndaku oyo azofana na mobali na ye o wana balani na ye lokola azana mwana ya mobali wana babota na ye mobali wana azana droit mobali wana komaka na ndaku wana je ne pense même pas ce que moi naza déjà na niveau akoli c'est que moi na ndefa kenda koluka papa na ye to papa na ye akenda kotika mbongo quelque part moi na kenda mama kenda kozwa po basangisaka tabana pondute pourquoi Darling alobi bongo bandeko balandi kotala histoire na biso o eza boye bandeko balandi ezaki na ndeko mwasi bazaki na mobali wana azala mobali ya bato azaki na mwasi na ndako mais mwasi na ndako azaki na ba problème ya kobota ti ayeko lingana na fi na biso oyo metiti mazo balancer biso photo obomoni wana comme na ye abengami na kombo ya Marlène bandeko balandi Marlène avandaka na tonton na biso wana papa tonton na biso amoni que mwasi na ndako azobota te décidé non il faut nabala Marlène deuxième femme alors que Marlène na bo jeunesse na ye déjà amibotela ka mwana na ye wana na âge ya 18 ans amibotela mwana na ye mais si bakabwana na mobali bandeko balandi bavandaka ye ko bala ndeko Marlène mais ndeko Marlène na yebisi ndenge za boye papa mwana na ngai nga na koki ko tika mwana na ngai pa na biso te il faut na vana na mwana na ngai boye mais est-ce que ko pesa nga permission papa mwana nga aya ko talaka mwana nga na ndako. Bon, mobile alobi Darling tellement lonzaye na bolingo ya Marlène trop. Na yebi mwasi na nga na yebi ke akoki ko trahir ngai te. Po na kimakangu to wumela ki vraiment na soki tan ya koyeba ye azala pe mutu ya buzoba te, azala pe mutu ya ba mobulu te, ne ba fi mususu ya Kinshasa bazala en tout cas ba qualité nyonso ya bien Marlène azaki nango. Abi na boya kite na bi eza problème te lokola à cause de l'obligé à quoi qu'on kotala mwana na ye il faut abanda koya kotala mwana na ye de comme bala tika kana souvent pesa la kabi Darling na uti musala na ye bona kokuta peut-être mbanda nanga ya kalawana afandi na mwana ba uswana le kapel na pesi bango mbote na koti nanga to na trouver ngo za normal non na sala ngo problème te ata mukolo moko te bande ko balandi ata kutu mobali yango ndenga za boya za zoba na kotela nono mpe mibali po lokola nga na za mwasi nonke na bandeko na fuka na bandeko kotela bandeko basi po mobali nyonso za kana zuwa ya mwasi na ye tina banzembo bayemba ngo mobali ayeba mwasi na yo kala il faut banga yenda yebi ba point faible nyonso ya mwasi na ko zala yo linga na mwasi obali mebi point faible na ite mais mobali azala na ye kala mobali na ye ya bo jeunesse yebi ye makasi koleka bandeko balandi ayaka je mususu mobali ndenge zalaka mama na biso ayeba kike ndenge basi bazaka na makanisa mabe bazongani na papa ya mwana na ye souffrance nyonso papa mwana na ye wana monisaki ye Marlène abosani yango mwasi ya libala s'il vous plaît
mobali ya lobi darling na ye kokanga mwasi na ngai na ex na ye wana likolo ya mbetu papa ya mwana ye likolo ya mbetu tala ndenge basi bazalaka mwasi azosenga nga bolimbisa azoloba ayebi eloko nini ezoyeta azoyeba te soki eza mvutema toya na oyo ndeko mwasi mobali so boboyani esi boboyani relation eza te nga kutata naza na mwana nga darling nde na boye so tokati relation lisolo eza su te mpo na lisolo wana bando botelanga baproblème peut-être na couple na nga lisolo wana ezangisa foyer na nga kimia mwana akomaki deja na age moko mobala abi deja mwana azalaki deja na 12 ans 12 ans wana mwana 12 ans kozwa mayele te soki bazalaka na bandala azwa transport alingwala bakoma lingwala kote papa naza te akozala nango pourquoi kopermettre biloko moko ya bongo na kotala na analyse ndenge nga nazosala namoni ke ndeko mwasi azalaki toujours na bolingo ya mobali na ye mobali wana oyo abalaki azalaki toujours bon Marlène atikala kolinga mobali wana te oui naloba ngo bongo vraiment botenir nga rigueur te pourquoi darling alobi bongo mpo mobali aussi bokabwana na ye papa mwana na yo esi bokabwana yo mpe so bala ya yo outi kobala kutu nanu mpe baboti na mwana mobali wana te oso bala ozwi mobali na oyo ya compréhension ya bien bongo vraiment pourquoi oluka ozongela nzungu akala biso basi quelque part mwasi alingaka nde mobali oyo apesaka pasi mwasi oyo alingaka nde mobali oyo souvent anyokolaka ye mobali oyo vraiment azolinge na bolingwa solo mpo mona mwasi avandela ye ye mpe alinga ye ezalaka kaka toujours pasi papa mwana na yo tant azalaki na yo azwaki yo na valeur te azwaki yo en considération te tango bali pourquoi kopermettre ya kobanda kotala yo na ndaku na yo falo tindaka mwana ye congé mpe ngai kotala nanu bo soki mwasi azo raisonner bien po batela éducation ya mwana na yo babi teke bachandaka mwana papa te papa azalaka moko mama azalaka moko na kotala mobali wana peut-être azala irresponsable akipaka mwana te papa wana bandaki kokipe mwana wana à 100% à 100% à 100% sikoyo pourquoi pas okoki kolinga te ke po monisaka moninga mosusu pasi te na bolingo nde tolinga bokolinga te opesaka moninga mosusu pasi opesa ye na soni non wana eza arme ya mabe ya bolingo ediminaka to ya bolingo pourquoi olingi opesa pasi olinga ekuta olinga te ke mobali na yo ya ndako ayeba ta papa ya mwana oyo bobota na ye oui parce que mobali wana bokabwana na ndenga mabe bokabwana na ndenga mabi ya bien te anda okipe mwana te barezo babiloko mwa ndenge wana ntango olingi on marie ya bato mobali ya bato oyokela ata mawa te akabwani na mwasi na mpo mwasi na na problème akobota akoki obota te vi na ye mobimba ye kobala yo ezaki ndeti awuti na moi aye na se ya parasoleil ou na se ya nzete po apema yo lisusu ozwi lisusu obimisi ye lisusu na moi vraiment kotala pourquoi basi baza mitema mabe boyi quelque part photo gera kindumba na biso tango bali nzoto wana eza pona kaka juste mobali na yo eza basi musu mobali abali ye te mavandisi na ndaku azo respecter mobali ne à 100%. Mobali azo sale ba mabebele azo ko sale mabete. Mais basi alelo te. Basi alelo mona mwasa libala azana mobali o azana mobali na ndaku azana mobali koto libanda kotala otala mama emso aboti bana 5 couleurs. Emso ka mwana moko ndaza papa. Pola ni makamba bongo zokoma po biso basinde eloko zoko mabiso za lokoso ya mbongo. Mwasa ko capacité. Eza va pas si m'souffre supporter ango hein. On a moqué pe bana tango ti butu boy na trousse nous pas même na 1000 francs aux na valeur à $1 aux nango te mon supporter. Mais pas si m'souba ko ka bongo te. Mobile no ko zanga lelo lo ba rozwa. Mais ça ba si m'somoni mobile ne peut-être m'so azangi. O mana zo ke ko zonga la ex na ye wana vraiment. Pona ka mbongo mkolomako. Pona ka mbongo mkolomako. Ngasi na mona mwasi ya libala mobali ya ke voyage et retomber mobali côté kendaki kuna vraiment contact ya ba appel ekatani mama na biso tikali awa po mona ndenza malinga toujours comme biso batuna poisa mama biso tikali awa zonga na ex na mama na biso na zuizemi ba moi o papa sali na voyage na ba moi o eza na zeme zo concorder te zo la que zemo za papa ote tala basi ndenge bazali basi baza mitema mabe pourquoi biso tozoza mitema mabe bo so pozi quelque part ozwi mobali pozo mobali alinga 100% olobi ke papa na lingi boye ne darling azala papa mokonzi na lingi papa mokonzi osala
Pourquoi comme on a idée au salé ma bé? Vraiment. Basi côté on a vraiment biso basi photo salé fort il y a qu'à changer. Moi si ne muta décida kana bolingo moi si na boya ka mobala boya moi cité bato balo bakike mobala yo ka mobala bi ngane mutu na boye na lingeli sute lokuta mobala ko boya moi cité. Moi si ne muta boya. Oui. Mobala ko za lingine moi si mususu. Asa ba e moi sana ma ko ko ibse boyete ka boyo. Mais moi si pena ko za ke soka décider ka bi ngane sa boye ngane lelo esili. Esili. Comment moi ce cause faible mon balo boya ni na ye aye kaka boye pou ozonga ni na ye pona ni ba nostalgie façon na ya kolongolele ba mampu ya ndem te zongi so mobali wana bien ndenge nini pe ba ko kutelo wapi na kati ya mbetu na yo na mbetu ya libala na li conjugal vraiment tala degré ya kindo ki obiso baluba to benga ka chibau. Voilà, il faut que musika. Attends, vous avez le droit de savoir répondre. Place où on analyse dans ça, il faut que moi si on a musika, on a moi cité. Aza moi cité pour nani. Ok, là dans mobile, on a pour mobile, il faut te aider dans un couple. Si on dit quelque part, nazaki na mobile nanga moko boy. Mobile on a façon na de vivre. Façon na ya kolongole la maman pour ezaki boy. Oh ce qu'on a yé na mo. Aza moi faible, aza moi boy. Il faut que solo là. Obi so muto ça ne vérité. Talo moninga na linga kana linga mobile azala boy, moi ça zala boy. Dialogue na bolingo ezaka arme moko ya bien. Pour ce dialogue, exact ba mabe côté belé. Vraiment na linga mingi na lobela non sur basi wana non na non pas papa na biso papa na biso. Attaque Marlène Azaki la plus belle femme du monde. Attaque Marlène Azaki soki goût soki ya ndenge ni papa. Ora ko bima lâcheté permettre mbana na yo akota la propre mwana non na kata ndaku non. Et si déjà là ti saki yo liputa alongola ki o pantalon na oyo lataka ki mobali na chaussure na wana lataka balati oli puta na li papa ya basi na blouse ya basi. Oui, tikana loba na obongo. Pour ki konzima te. Yo so boko lele mwana ndako. So na laneli bien. Yo so boko lele mwana ndako. Sko mbongo ya bando ya otalela mwana wana. Austa na ngoni. Parce que so déjà so bali mwasi okutie na mwana oziye na mwana otie bango na ndako soko za capacité oboko la bango atoza mbongo te mozala moyen de vivre oboko la bango il fallait ponzima erreur za yo mo poyo moko ne mutoka bi mwasi na yo tala mibali eloko sala mibali quelque part moni mobali so comme fanatique à mwasi et comme ma be ngape na lobango bongo. Moi mobile il faut monisa moi sinon que net olingi était molingi ye moi faut moi ça mon apena que so na sali boye akosala boye rozongisa boye mobile il faut ça na décision non que ozaka boni biso basi pouvoir mon nzamba cha biso kati na biso na ko mona likambo za mabe mais na proposer papa mokondi na ondimisa ngona makasi. Au moins quelque part na mutema zo sepela na na ngote tellement moni que alinga darling ming darling foka na sa mamo darling alobi quelque part na bolingo peza bongo teza mamsu pebe na lobi papa e moni o ndenge za boye obi darling pas question et ça la mabongo te et ça normal nde mobile viva ka couple ba viva bongo couple kaka soki bozo mélanger oui wana za ka couple te couple pour moi ça moi si mususuko a ça net quand même soit na sortie mo boye azana moi soirée mo ba linga kende am so za samedi ayi ça mobile ka le même samedi wana ayi se bongo po ani po ayi ke ça pesa mobile ayi ke mobile ana nza boye atana lobi nini akotosa koyoka akosalela mais ça pela mobile mususu po okende fête po kende soki wapi faut yebisa avant 2 semaines avant 3 semaines, nous avons vraiment la logique ya makamba tambolaka. Papa na biso yo makone mutoka baki mwasi na yo. Paka que soit kitoko ya Marlène, nenge façon yo monela ki aleki basi nyoso ya nini, fallait ponzima. Poso kazaki mwasi malamu. Ngana obengo za ya kiloko, so pa na linga papa mwana ya ko tala ye na ndaku po ya zwaka mbongo. Azwaka double mbongo, Azui koto. Wana za kiloko so. Qu'on soit pas sa famille na ko tia likola mobalité.
po mingi pe ba sala bongo za bongo po nga déjà na yoka mwasi ya libala zolo babi ngane na za bo mobali apesa ngande ya fufu apesa ngande ya kolata bongo o bandeko na nga wala ninga na sima o mama na nga za na sima na opesa bango nini vraiment kocha pasi ta ka ya fufu wana soka opesa ko débrouiller pe olukeli pe fufu na kata fufu bisi fufu muso pesi mama na yo poso to koma na ba niveau wana ozo pasa famille na yo ozo chango boy so mobali no ndako ko pesa te okoluka mobali ya libanda po apesa yo opesa na famille na yo vraiment papa na biso loko na koye biso na analyse nga na sali na lisolo nga na sali yo makonde mutoka bi mwasi na yo basangisaka tabana pondu te basangisaka mobali ya kala na mwasa kala te po bakozongana eloko moko boye wane ya kale koki kozongisa bango mama mobolingo nde ezala tomona na kala tome mwasa mbali butoke feti boye tomona na kala de si to boyana mais dès que quand on vient bilongo nso écoute to comment raisonner déjà on va raisonner makamo bakalele kaka to basosi ko za mutu moko boye oza na faible po mobala meka na ye alors si nini OK déjà mobimba OK so des choses à dire en relation ça déjà moi ça libala ou bien ça déjà fiancé oza sous na droit ça makambo wana te na pesi ba se bele baloba ke nga so na boye na mobali nga na mobali ana ennemi to ko mona na nzela boye te baza na raison eloko nga na koloba kaka papa na biso wana pena za mwana chiba ou malgré tout na vous avez droit de savoir to panza kate wana fo panza pourtant déjà kutie likola mbetu obiso na baluba to lobaka kati simbongo na yo ya libala esili asa susu moi cité asa su moi si na yo te parce que comme kabelo de na deux personnes asa pe capable wa ko boma autant moi ça côté ya mbali mususu na mbetu na yo asa déjà capable wa ko boma yo pour déjà ça peser yo abangi yo te. Donc comme l'émission de Jean Asuka, merci beaucoup dans mon boss, mon patron, Papa Sibou Moutombo. Merci papa, un grand merci encore à celui qu'on appelle Prétacolore. Moi ça Mondele, ma grande sœur chérie, oh ben ma petite sœur Naye Oudjana. Bon séjour à Dodé Mavoumissa Joan Pedro Bolingoya. Clarisse Mavoumissa, après ça sous Clarisse Mbaya Place Maté. Clarisse Mavoumissa Kalaminte, tu as déjà fait, déjà vraiment confirmé. Bon séjour Nayo. Merci encore na l'homme ben fait Jean-Marie Moubenga Solution bon contacter Jean-Marie Moubenga Solution na ville ya Malina na Bruxelles na JP Suisse na ville ya Arène mon vieux bambote na yo pesi kozami merci beaucoup na mon réalisateur Metitima o azosala so musala kaka malembe me kitoko makasi yona bango différence eza to monani check Congo Tek Tek TV, Yasiba Moutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Moutombo. Il a yessé na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Moutombo.